Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Lo ni na vie o choka ka tselo o vando ko résistant o tsilelo. Malade ya mama, malade ya mama. Pasi nanga makasi za wana. Pona AVC ya misala. Mama musako liona ya bisanga ki makomba o euti na musala oyo osala. En fait, est-ce que depuis Bellard, toi Rana Bellard, dans des biso, il y a Serna Biso, Belleville Kandi, autre barra la patrona. Est-ce que depuis bandi histoire, bandi scénario, bandi makamnae, est-ce que déjà aux appel il y a Belleville Kandi? Nanoute, nanoute, nanoute. Là, je réponds sans hésiter. Ce que tu vas bengate bon. Oui, oui, des fois il dérange. Les artistes ne vont pas tous les arana boulot ou na na quoi pour sauter. Autant bazo bengate et ça la passe. Mais là si major, est-ce que vous avez à part pour jouer? Mais le film peut à comment? Yom te proposer major. Na ebisa major. Je sais pas comment. A ebisa nga bon. Ouais, na yoka na oui. Tu proposes jouer épée. Pour une équipe tout ça voilà to solo ngo Belleville même Belleville so la émission aibi maramote voilà to solo ngo katinga na major bon artiste balika na ba TV balelaka maladie mba so avec ça normal venza que bondo qui ça vraiment na commune na kati ya musana biso alors en fait musana biso kaleza ka boité côté mamabe ekoti makasi batu ba komo yina na lelo to perdre bande comme suso ba tchele poison. Et là, on est peut-être sur le coup là, on pense à ça, pour avoir botte non, on a nos salités, malgré l'absence de papa non. Et belé dans la salité, il y a on a passé, n'engue maman a zomonate. Je jure. Si on a zongana likamwana na yoga passé makasi. Parce que les lots n'a ressemblé la maman, le pango, na tongindako, na ressemble à mutuka. Oui, maman va na ndako wana, amata mutuka na. Mais au monde en côté ils ont passé et belé au salé là ils allaient maintenant 9 ans c'est calcule bien 9 ans je crois à 9 ans au maman zo monate alors on a ba hôpital to kendaki ba so to somba ba kisi nyoso o bande ko senga to zela makamwa ndenge na ndenge mais en likambo moko boye oyo nazokoka koloba ngo te parce que médecin o suka to kendaki asolola nanga mende ko nanga mwese message wana fait très mal na koloba ngo te sito. Courage. Trop na major. Parce que les actions major aillent pour 3 mois. Alors ça, la 90 jours. Tous les 90 jours, on a un major. Banda lundi dimanche. Tournage, t'es major. Benganga, comme ce qu'on a moi, ma femme, comme ce qu'on a bon servilo. Donc, tu bandais qu'on s'alanaï. Alors, le fait qu'il y a trop na major. Parce que j'ai aussi des combats. Les gens sont proposé un major. Chamuto, il n'y a pas comme bien quand il s'est moussé par retourner à major, petit n'a pas comme danger. Tant que vous alias à la place ou à Komar. Alina major babé banité. Alias Sali Moussa m'a bêté que non et quoi ici major pour vous en moussous. Par moté ma béga va te proposer major bat. Ma combat payé à Namon avait ma mbélé. FBT SARL. Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga,
numéro 5 au centre-ville, au Lualaba, dans la ville de Congo. Voilà, bonjour, bonsoir Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi tout bolinga émission Nabiso Kati oyo botala ngo partout dans le monde entier. Merci na abonné Nabiso bolinga vraiment Kevin et Panda le Ketchuna Bino botala Rabiso partout dans le monde entier parce que Kati nde makambo Kati de retour tout ça là toujours boulot to misana ko sala et été yanga bino Kevin ngapinga bino trop. Merci sous notre sponsor FBT Misalande oya mam c'est Nathalie Fikipona papa Paul Fikipo FBT Misalande, transfert d'argent partout dans le monde entier. Bozalana FBT. Parce que FBT nde kitoko parce que FBT nde marambo nyonso tozaka na problème te yango te to yambela bino toujours dans défilé na kati ya plateau na biso to ponda ke bino to ça un peu plateau ya sika pona ko sala ba émission na biso ba ko lamba ngo déjà bientôt là ko découvrir plateau na biso ya sika o ya Congo Liziba TV biso to linga bino mingi bo continuer toujours ko linga émission na biso kati e ko sala bien aussi que na si ya Mulex Aigle Noir motema Belinda Kim aussi na pesio mbote si à Moulex et mingi bana ya Afrique d'ici déjà le mois prochain tozo équipe mobimba ya Congo Liziba TV aussi que na Vet Mayam aussi à notre caméraman réalisateur tozala na mboka Jobo tozala presque 10 jours pour na ko sepesa tout bolinga biso to sur la naye j'espère que c'est ma première fois les apimba liboso alika na kati ya émission na biso kati oyo to sur la plus vinaye azape artiste oyo asepesa penza batubele asamba kitoko mais to komone sous te na scène to koyeba sous position na été to ebité asala nini eloko ni ya mabango pe toyeba ka to ba pe bo mwana na ye pe ngana ebe na kombo Ali oyo zo stepela ba film na ye mingi na tala e pa major si je me trompe pas oye pa ko se akoloba di solo na ye a na plateau na biso ya Congo Liziba TV. Bonjour, bonsoir Ali. Ouais, bonjour Ndebonanga. Ça va? Bon, ça va un peu. Ça va un peu, tu as plus avec ça, il y a un plaisir. Il y a qu'on répondre à l'invitation à Bisso. Comme on attend, que ça, Moussala, tu bien rabatouba, qu'on considère et ça la pensa bien et ça les plaisirs d'abord à Singo sous merci. Et on répond à pensa à l'invitation à Bisso. Maman tout bolinga ka ngayo abino Kevin et Panda le Ketchu. Na ko sala toujours Moussala pour nous sepeli sabino, pour relaxer sabino que na linga rabino tout na ba demande surtout na ba demande na bino bosenga rabiso pour na ba artiste na biso oya makasi ya mboka. Boni papa. Na uté koloba ça va un peu parce que nous autres ningana ki sous moi moké. C'est ce qui a justifié mon absence dans matanga papa Kwedi donc le mardi soir moi ba fièvre bêta qui bon nandete comme aller le vendredi nous mais là non moi ba kisimo bomo vu que les invitations na yo au Benga et c'est ma première fois dans un espace Panda c'est aussi un grand plaisir pour moi natala qui que non musala nangeza art tamba bengi singa de quoi c'est un temps la liste na nga nanda côté na otambola nanga et je suis capable de m'exprimer yango na se présenter à Poto Solo. Voilà, merci déjà et ça allait bien cause artiste Ali on a eu un combat Ali Binzambe. Bien que tout le monde a été mais à travers ma Kamboto Vivaka tu dis que Dieu existe. Dieu existe. Oui. Est-ce que ça Rolingo c'est ça na biso toza na bato ba la biso to fungola émission na biso na prière ça dérange pas. Le problème est que nous servons tous les mêmes dieux mais nous ne faisons pas partie tous d'une même confession religieuse. Les musulmans prient de leur manière, les kimbanguistes tout. Mais Nzambazara Moko. Bon, peut-être un gars, la confession religieuse nanga, Tamsusu, et aussi Mbate, Nandenga Mabete. Je ne veux pas que les gens interprètent ça de leur manière. Tozo solo là. Moi je suis musulman. J'ai déjà fait ma prière avant Yakoya, tout Tikaranyus Nambo Wanzam. Yo tam so confession na yo ezamusus.
c'est pas grave. Moi, je sais qu'avant de commencer l'émission, avant même le matin à plateau, moi, je fais ma prière. Je ne sais pas. Déjà, Dozo qui peut notre région, surtout Nzambe moko hala, comme on dit, non? C'est ça, non, musulman. Surtout Nzambe moko, mais tout l'inga tout banda, moi, le sambo, il est que ça va doit que tout sali moi, le sambo si ma bezate, tout ça me la religion, surtout ça Nzambe moko. Tu dois me couvrir comme le dit notre religion. Ça ne me dérange pas. Non. Qui prie, c'est moi ou c'est toi? Non, je te demande de prier. C'est ton plateau, c'est toi qui me reçois. Oui, on a la chose que Yosko font la prière. Ils ont un concept. Ok. Yeah. Nous avons dit que nous avant ça, nous te permettre à nous. La petite émission, nous sommes élégants bien. Au nom d'Allah. Amen. Amen. Je n'ai pas voulu te compliquer. C'est bon. Non, c'est bon. Déjà, j'espère que les musulmans tout c'est payé na émission, puis c'est payé na maram auto sali penza et sali bien. Merci parce que tu me comprends. Ah ok. Non, ça dérange pas. Ah. Ça dérange pas. Voilà, c'est bien. Ali to sola nan. Oui. Te banano kati ya Ali, bomwana ya Ali. Muke ya Ali. To ye banano Ali abotama wapi? Ali aza mwana baboti na ndako ya papa na maman na mariage. Tu banano via Ali. Voilà, Ali est-ce que vrai nom na pesa Ali? Ouais, mon vrai nom c'est vrai prénom c'est Ali. Ali. Le nom c'est Mampouya, poste-nom Moulamba. Mais comme vous variera selon le rôle où on joue, parce que je crois peut-être que vous avez au talent na film film na sala combo échange. Des fois on joue à Ali né na Zaboye. Là je garde mon prénom, na change raté. Voilà on a joué un accent normal né na Zaboye. Des fois on a kindapé un accent ya basuku, on a koti kota bandundu. Voilà combo peut changer. Na comme papa Jos. Des fois la kendaka pe na accent na biso ya Kasai. On a peu combo échange. Donc le nom varie selon les personnages qu'on a incarnés. Donc c'est comme Muluba, on a komaka Tato Constantin Chimbalanga wa baba famille chijibi wale lo fantari ya muntu mukolo bichebechebe mwana abuneka yembe chipota kafumuji ndane mulamba ndo ya mwakadi bantu bulo butu kunitaji chombe cha mikuba waba mwamba nyunyu ya musanka nikaji ebuwa kayembe kafumuji kenga nikamba chimbulu bulu butupu waba kankolon konko kabachi bwabwa ni beye lombe waba kabasele mutachi waba kabechi lembi cha lemba ndungu mwele munyo kabaka jibajaba voila matama nyoka wachamo cha mta kumibiji wachamo machine à Moudim. Côté sur Bakake Bete la Rayangona. Merci. Tout sur la mamke. Ali Azekonin. Ouais, Naza, tu as Kasai Central, précisément à Kananga. Mais Nabota Miawanakin, le 23 août. D'une certaine année parce que moi voilà le 23 août les anniversaire précisément à Matongé na venir Rebu botamana na tangi penetika ka batu nyoso si toko mawana toki na muki ya Ali famille Ali vit Ali c'était comment Ali Koko la nebo moi na est-ce que Ali aza mwana to peut masolo Ali no artiste Ali aza mwana wa boti na kati ya mariage. Bien sûr, on a beau na kati ya mariage naza mwana misatu na famille wa mibale kufa na tika ko mwana ya mibale botami na famille à 10 personnes, 10 enfants. 10 enfants non. La vie c'était comment? La vie na kola vraiment vie nanga bo mwana il faut la rara au babetelanga parce que mon enfance bateau ba vivanga comme ma mère me dit chaque jour que na kola très timide. Très calme et calme wana yango continuera tilelo donc na koza na moni likambo pona loba ezara passe même na ba classe na tangi ba master o ba monanga na théâtre ba kamwa ba onyo parce que mutu moko loba rané mingité professeur a posé une question
naza na réponse, mais pour lever le doigt, c'était un problème pour moi. Il faut que nous répondre sa réponse. Mais ça, on appelle cette réponse, il y a bien. Bon, je ne dirais pas que j'étais très intelligent, mais j'étais un peu intelligent. Koko la nanga nayebaka kutu te makambo ya kolia. Omoni fufu nde bamela ngo kati fufu meli nga ndolia fufu na mino. Et ma mère avait pitié de moi parce que biso baluba ezaka fufu bakaboela bana te. Bon tia fufu gaillard esika mo bofani nda bo entourer ngo. Et ma mère s'est rendu compte que nde toliaka na tonda te na olia malembe ti akomi ochelanga biloko nanga moko na pembeni. Kana kimia wana nazokola nango ti na ba classe pe kimia wana et continue. Je crois même ti lelo na koma komeka koloba on a moussa na biso au théâtre ndeye olobisanga mais de nature boye nakola vraiment très calme et j'aimais beaucoup les jeux, surtout le théâtre. Depuis mon enfance, ezaki soki théâtre na télévision na olinga ko rater ngote na banda olanda théâtre banda na radio. Je crois bato ba bi groupe Nzoyi a présenté bon ba condoléances pour na liwa maman Nzita, maman Nzita. To banda olanda théâtre banda na radio. Zofanda wana radio tozolanda théâtre ti soki tolandi ya radio te tolanda ya groupe Salongo moko tolanda ya minzoto wela mo trio da soufa ya ba théâtre nyaka ba période na ba époque na biso tozai band tellement na banda ko linga ngo mingi. Voilà qu'aujourd'hui je me suis retrouvé dans ce domaine. La vie c'était comment? Parce que tu as eu des conditions à la vie, à la famille, à bateau, mon amour, à quoi on tu vois, comme qui n'a pas besoin, sokola nzalate, sokola ya Ali, ça qui n'est venu à bino penza. Oui, kokola na biso moi ba variation bandai kozala na vie. Parce que bateau tu vas ba na mike makasi. On menait quand même une vie modeste, tozaki na biso na ozoya mingité ya mukepete, mais on trouvait quand même facilement à manger, facilement moi eloko kolata. Ti à un certain âge makambo pe e ko changer. Biso makambo na biso changera bien. Après pillage, il y a le 23 et le 24 septembre, je crois 90 hein? 1990, parce que père abandé ko sala na société Montboye. Ils ont affilié dans l'Union européenne. À l'époque, ils ont CEE, Communauté économique européenne. Et comme l'Union européenne. Alors, tant que on a pris pillage, décadence et quota place. Ma père va perdre le boulot. Si nandenga ya kota musala na fonction publique nandenga ya okufa na 2018. Alors vie a commencé comme moi passé après la mort de mon père. Tout tangi na ba difficulté moi ba passé kaka maman père zo se débrouiller kaka na ba nini père a koufi 2018. Mais avant Akoufa déjà, du fait que la Perda qui déjà emploie depuis 1990, de 90 2018 déjà moi vie changé. Difficulté côté. Nazoboya kolo makamwa le kota parce que on invite pour que tu parles sur ma vie. Si normalement. Na kolo bango sans honte. Je préfère dire la vérité. Ah oui. Même ceux qui m'ont se moquer nanga mais c'est la vérité, ça ne changera rien et tikala ngona. Voilà, to koli na vie mo ezaki très difficile même pour décrocher les diplômes d'état, ngana kenda même na ba nyongwa école. École parce que père, oui, situation fonctionnaire de l'État, à l'époque, et ça est vraiment très difficile. Bandiko nanga mususu pe bazui ba diplôme na ndenge ka ya passe to passer ndaba moment moko oyo ya on a ngamona muto souffrir te so naza na fona pesa parce que na ebi place nga na uta na koli na vie ya mbongo te to koli ba jour musu bo li jour musu pe bo damete olali pe na mia eleki ndengwana mais nzamba nda batela kaka ti avant papa kufa pour connaître ce problème moko très difficile la famille maman Monsieur Koufi. Toujours. Bandai côté la mapa, Zando awa. Bandai za kutu mapa na boulangerie mona Kigoma awa. Kozo mapa ti tamo boye ndeza muto ki miso passe. Tokene na ba centre de santé ba mekocha ba kisi. Ça n'a abouti à aucun résultat. Et le qui tokene ba hôpital minene. Au fur et à mesure que nous poussons, tout le monde miso yo vimba ezipami. La sima kozi pamana ba traitement zui ovimana esili mais misu et kokufa catégoriquement. On a beaucoup dépensé.
tokeba hôpital ndenge na ndenge ti lelo jusqu'à ce jour ma mère souffre azomona te. C'est l'un de mes soucis de la vie, les souvenirs de ma vie, parce que maman ozaki bien kwa bande ko se débrouiller pour bana balia dilo azomona te afandi na ndako nde afandi na ndako wana misu na ye ekomi biso photo salela ye makambo aza nango posa photo latisa ye photo luka moyen aliaka photo futela ye ndako. C'était quoi réalité il y a mis sur maman qui est couvert parce que mon cher ami biso moko toyebaka te au juste ezalaki nini ya kobwakela ya normal toyebi te. Bref, miso ekufa maintenant ntango miso ezokufa wana nga déjà pe nakoyela baproblème. Je ne sais pas si tu es informé, nazala victime ya AVC 3 fois et mbasu ya gorge 1 fois. Na souffrir ma casse. Donc vie nanga et les cas pendant na pas belé mon cher. Et quand je te parle comme ça, j'ai des larmes au cœur. Non, courage. Au fond de mon cœur. Courage. Et peut-être ce AVC on a et kenda kezongaka. Ce qui est souci, il y a souci à maman. Il y a souci à maman. Papa, oui. Bazalaka. Mais mingi tozwaka souci à maman na kotala nde ba souffrir parce que maman muto encadrera bana na ndako papa ozabimaka. Maman muto ande osala moi ebele bien que papa obimisa mbongo po biso tolia poso maman elamba mais encadrement ya bana. Zaki maman. Et cette maman aujourd'hui a perdu la vue à son monate. Souffrance et côté. Ngapé AVC et bêta pour la première fois dans nous vers des années 2010 ou 12, entre 2010 à 2012. Nabima kaka na zongi et puis bon nala la mukeli banda nanda kumulinga période on a toujours pendant na bumbu na veni yasa côté avenue mona mamanzita période mamanzita zaïpe na yasa na sayo 24 tozali na mamanzita veni moko na lala bona la muki na koti na ndako na tongo na bimi na boaka soyi boye soyi ezokende te soyi ezosuka awa forcé kobwaka etangi nazwi miroir na tali elongi koto esali neti moto barepasse eke mopanzi moko courage epesa epasi na ndoko quand même kolia te devant bato faut nalia place nanga moko parce que so na forcé kolia ozotafuna biloko me koto oyo ezobima biloko ezobima il faut na simba boye natindikaka biloko mosusu nayebaka jour mosusu na répétition ya groupe nanga bacteur barépété basisi na suka nazwi parole mpo napesa morale ntango kana nalobi merci na bato nyonso base présentaki basoyi pende etangi na tie elongi na se et tous les acteurs ont fondu en larmes babandi kolela. Voilà, ça lui vraiment pas si vous comprendre Maman Solo Abeti, toujours évolué toujours un artiste nabiso Ali Otolo Amam ebele penza awa ezo sala penza nabi que Marilikat na CPC bato belé le quoi papa Paul Fiki pour FBT Misalande aussi que na ba joueur tout ya monde entier ba sepela penza na bato ya théâtre na biso ba artiste et comédien et ali na tout ça na les sonyos au betiwana ba AVC ba biloto betayo Natana nyonso bandeko no ba la famille artistique pe et soutenaki yo to est-ce que ba yeba ki pe au courant ya maladie na yo. Oui, na AVC ya misalto parce que mi balo ele ka wana teme ele ka kala ne expliquer awa pe yo dona YouTube ezali pendant l'impact tendenge za lelo. Alors na o ya misalto oyo oui, c'est vrai bandeko musu ba artiste pe bazaki sensible na likambongo ba soutenaki malgré d'ailleurs il y a peu de sauté mais un nombre moins boyé va intervenir parce que jour de qu'on a prince Luamba Ayaka na hôtel état monalenga nango a créé un groupe moro SOS pour nous soutenir là dans un moyen à besoin de traitement il y a quelqu'un découpé oyo bachaki moi maboko monsieur bayaki petit na bandako si je peux citer quelqu'un non tant que monsieur pe ko ki ma même de ko soki comme monoté za oublie
nazoyeba maman Renate Ifoko ayaki ayaki na équipe na ye mobimba bayakotala nga non seulement nga bayakotala mpe mama nayebi ndeko Rosine Muchoki ayaki Fanny Katalea Mirma mama Loso mama Ebakata papa Liwa Wasinac Tridon Mobutu ayaki Belleville pasteur Jean-Paul Mayata Major Zolozolo presque artiste ebele bayaki na bango soutenaki yo lelo osali musano kitoko plus tokotilela parce que côté ya makampe ya théâtre yango lelo tomonaki yo plus pas major vraiment par exemple meilleure chaîne ebimisa yo non oui nga na bimela n'est pas major mais nzonzi na nga ya liboso ya vie na salon pas major te na salon pas avec nga Damien Dimonekene muto yelanga kopango ezaki leader lava tellement il est déjà dans vieux Damien pendant coopérer bien les habitants là qui sont là nga les même là mais pour ya kobima siko pour mokile yebanga ils ont les amis du théâtre pas major Zolozo si et pas major Zolozo et pas major wana ezaki bato bazakosala mpenza mwa théâtre ebele oyo bato ya biso bami tout vraiment quoi oyo baza mpe na bakombo basemando ebele ozapi parmi bato ozali koyamba mpe bato ebele arrivé no pas major okuta mpenza banani pas major bisadidi na les amis de théâtre na les amis nakutaki bato ebele nakutaki pauvre Dadi di Kambala vie na Fioti Ngoma pauvre na mama Chako mama Linga vie Dudunga Fura papa Ntsakala donc bato bazaki ebele mais côté ce scénario major abanda ko changer bato ezali film mususu papa Johnny akoma film mususu tapis rouge akomi film mususu même ba Christian Petit peu bala bato biso tokutara una mais sikoyo bato tout wana tanga bakomi ba film et comme période ya vie na Fioti Ngoma yende so mutapanda ki scénario tikalita na maboko na ye na départ na ye na poto wana ce que tant vieux Fioti aza ngape na okende comme acteur na ye na tournée esili na zongi ndako na zimwa caché na nga na zongi pale parce que tant via ki lenga sikoyo na ye kozwa relève wana na travailler tant mulai na major Zolozolo au début na zaki ngamoko tant super de faire na major to oui kokoma to travailler na major parce que major aussi tellement umeli na domaine en ya théâtre ça pe na ba idée ya bien moi là surtout fandi to discuter scénario to comment ti période moko boye toi qui associé Belleville associé Belleville on a mon appel ndenge abande ko ya azo jouer peu bien et puis aza pe na ba idée ya bien nde toi qui associé une équipe wana to comme le roi 3 mais côté ko diriger film ezakinga toujours comme ensemble Belleville aza na ba idée ya PC to développer tout discuter major pas na idée PC na pe idée na PC mais ko diriger film ezala ngai puisque déjà film ezaki ozaki na l'autorité quoi na maloba et pas major trouvé bana mema qu'on a les amis du théâtre les amis du théâtre na mema ki nga ezaki papa Ntsakala parce que période wana major tango azosa ba film biso tozaki na groupe les duos du théâtre ezaki ya Willy Mambu na papa Ntsakala alors tango siko major aye azopanda na Kimbangu na hôtel Jimbo papa Johnny déjà banda qui doit travailler na alors ezaki ce qui espace moko monani ya côté acteur papa Johnny on vient na groupe a bendi quelques acteurs banda ozwa maman Gabriel Luzena comme tazu Ibutu azunga azibidi abanda kozwa biso ne moi donc major a découvrir ngande tant on a ça dans les duos du théâtre papa Johnny memanga kuna okende travailler na ko respecter pe musala ndenge zalaka major pas comme on a non à part pour jouer naza pe na mwa mutu oyo eyebi pe mwa makambo mwa muke ndesko tango vie Fioti ake photo na tikali place wana otike na major na nazwaki l'idée pe moi position ya ko benga ndiko na biso Belleville na kati ya lisanga wana bozo koma na scénario zaki idée ya mo producteur to ya bino ba artiste bino zaki na kati wa zaka ndenge nini na bon pour Belleville à côté de son équipe à scénario tout fan dans la major parce que comme à période mon boye tellement Belleville joué qui va filmer belé major a eu changer moi idée
bino tofuli Belleville mingi eza na rôle moko boye eza awa tour oye asala yango te topesa Lina actrice na bango ya groupe Simba nayebi te so azalaka kuna ti lelo ando avanda mpe anakisangi awa alors nga nayebisi major nayebisi major kozwa en fait barole eza ebele oyo bato bakojue totia Lina esika mosusu place oyo tobula Belleville nde olingo olongole esala bien te parce que Belleville tozotia ye par sentiment te ase défendara bien na barole nyonso topesaka ye en plus aza na bafan ebele na poto komona ye mpe trop même photo na ye na pochette ya DVD eobenda déjà bato mpo basomba totika ya jouer place wana nde na esi major est ce que ozoyebaki à part kojouer Belleville mpe akomaka yo moto propose major nayebisa major Belleville mpe akomaka ayebisinga kaka bon ouais nayoka na oui tokozwa ye mpe akoti na équipe tout ça voilà tosola yango Belleville habite même Belleville so alandi émission ayebi makambo te wana tosola yango katinga na major deso nani so Belleville aye pas major kuna na maringa Belleville mpo na baide bien nga tovanda na otokoma nde kovandaka tovanda mokolo wana ekoma ese film tobengi et je vous informe que eza bafilme mosusu mpe tosala Belleville motu apesa yango dans les amis de théâtre. Oui, il y a un film mosusu neti film neti show na rayon idée à Belleville ils ont fait 2 ou 3 films comme ça beaucoup les aki Belleville apesi nga na pesi mosusu mpe baide major azokuta nango mosusu mpe bana poto bapesi major histoire mosusu mpe ya ye moko major mosusu mpe yanga moko ezalaki ndenge wana c'est-à-dire pour travailler que Dieu oui en tout cas Belleville il y a bengara il y a Ali donc nga na Belleville ekoma ebenda famille comment qui famille parce que même en dehors il y a un tournage à major on s'appelait on s'est rencontrés toujours solo là tant que dans les locaux ça te Belleville bien ngara la palais de vendre na biso na kepeto fande on mange on boit va libérer un peu moins loco tient approche donc famille benza voilà famille pesa topesi na félicitations d'abord na Belleville Kandi parce que tant que pesi moi histoire na yemo mkebi ki azo pété un rosa na bino akonga film belé pe et pas major na c'est carna qui pas s'imposer qui pesa bien peu s'imposer qui pesa bodona pesa qui va de meilleur est-ce que ba combat pesa qui bitumba pesa qui na kati ya les amis moi ba tout mo boyinani moi zou pesa qui entre vous les artistes makambo wana ezangaka te surtout na monde na biso artistique surtout côté théâtre makambo wana eza ebele eza ebele omoi les amis du théâtre na époque wana ezalaki groupe oyo ezalaki pendaki no so film bimi en tout cas bato mpo batala nanu film ya moto mosu yaki mwa pasi les amis du théâtre s'imposaki makasi alors baacteur ebele bazalaki na posa batravaille na les amis so komona sikoyo ngai nazovanda trop na major parce que ezalaki so major aye pour 3 mois alors ça la 90 jours tous les 90 jours nga zakana major banda lundi ti dimanche tournage te major benganga comme ce qu'on a moi makambo susu parce que autant de bon ça biloko donc to banda ko zala na ye alors le fait ya remona nga trop na major tema mabeko taki parce que j'ai aussi des combats les abatu susu bayana bakina bango ba proposer peu major cha muto yepa komaka bien quand ça musu ba retourner beta major petit nango pas komaka danger tant que bageno ali azara place wana komaka ali na major ba debanité ali asali musa mabete que non et ko ici major pour boza mutu mususu par motema mabeka ba proposer major ba combat pe ya na mona pe mambo ebele yango siko tant na kendaka na bima nazonga non eloko wana on a AVC à misal maman mosakoli wana ebisanga ke ba combat o euti na musala oyo osala. En fait, je n'accuse personne parce que nous avons la preuve que ya ke batangelenga mutu boye non, nous avons la preuve sauf que mosakoli wana loba nanga ke euti na musala oyo osalaka et akebisa nga lobi ke bambalo oyo ba oya na poison et j'ai vécu cette expérience en poison en plein tournage. Et les amis? Oui. En plein tournage. Bayelinga biloko kolia madesu juste après deuxième AVC bayelinga madesu na kwanga sanya mbele ezaki na flat hotel nous on a déposé on a na ba carreau déposé na côté na salle de bain pour na kesowa maboko le caméraman a fait sa caméra sur l'épaule c'est lui on a tout ça na ba défait kamo agaya wa achango na lipeka azozonga sima zo filmer na kozonga na esima likolo na ye ekoti na sanywana ezaki na biloko kolia tant likolo zo kota ngape na zo uta kosokwa maboko komona na mona ki mbala moko eloko liboso yelenga image ya mosakoli wana nda baki ba omeko na poison
En fait, naza mutu, je peux aussi me tromper. Nazoboya bato ba interpréter ngo mabe que non ala loba ba tchela poison na les amis non. Nazo loba ne eloko nga na monaki. Tamba nyati made sona image ela kinga ya mama na. Na boya ramba mo olia. Merci major. Nazaki pe na nzalate donc moi na lia exact. Pour te dire que place bato théâtre basangani ke mutu moko zana zo s'imposer, faut s'attendre toujours na makomba. Pour ceux qui pe bonzambe te, metam sous les longa na to vandi beauté. Yango na dans tout ce que j'ai fait, nazong ça toujours gloire et panzam. C'est lui qui m'a toujours protégé. Banda kala na makambo nyoso malgré ba komba yelanga na yeba qu'un jour élévation et causale. Élévation que ça veut dire que les bois artistes balika na ba TV balelaka maladie mba ça veut dire que c'est normal venza que bondo qui ça vraiment na commune na kati ya musana biso alors. En fait musana biso kaleza ka boité. Côté mamabe ekoti makasi batu ba komo yina na lelo to perdre bande ko mususo ba tchele poison. Tous ba ka ende ko cheko. Quoi liwana e batu tout ba ebi que non ba tchela ke poison. Pourquoi ba tchele poison? Comme ça landa bo likamoka ya motema mabe. Ba artiste lelo bazo zwa temps ya ko vanda ko solo la tête devant un problème. Nga na vandi na yo. Ko bete nga lisolo par exemple que non ah petit na okaris diso alobi mabe na yo fort place to fandaki. Yo lobi nanga. Nga siko na kanda wana so na tuni yende ko nanga te na vandi to solo la te. Na ko sale lo ko mabe. Na ba petio na ochele bora mankenga. Or si on a ke luka ye mutongo to solo li na ye. Petit nanga na oki boye ezaki ndele. C'est lui qui va me donner la vraie version. Te vieux ezaki boyete, ta les ezaki boyebo. To se comprendre ba moko to bomi moto. Il y a un scène à l'artiste, tous les artistes au solo la mingi. Et puis, quand on vient au pécoti, on mabe makas. C'est-à-dire, ndeko moko boye, aye na théâtre, nzamba pambolié, liboso nanga mutuakala. Ndeko komi na mutuka, palais bien équipé. Na kutala sikoyo, oh, tu as simandé ni le kanga. Le côté déjà muté à mabe. Donc, au coup d'abord une occasion, mon bébé, au salier faux, au télé plan. Or, si vous avez comprendre que mutu na mutu azan na temps na onzambe abongisela ye wazwa vie. Et là on a le babatu basala commercial va comprendre. Le commercial il y a un système monto benga LIFO et FIFO. LIFO veut dire FIFO veut dire first in first out. Les premières entrées sont les premières sorties. LIFO veut dire last in first out. C'est-à-dire les dernières entrées sont les premières sorties. Par là, je veux dire quoi? Moutoumoussou sako banda théâtre liboso. Nzamba pambolo pe liboso abongi, c'est normal. Mais moutoumoussou soupe wa toke na FIFO. So tozongi na LIFO, moutoumoussou sako banda simananga. Mais tellement étoile na ye nzamba prévoyait que briller na moment wana abongi liboso nanga. Na trouvango normal. Donc mon nga ndeko na fanda na point na na boya na biloko ba masanga ebelebe nde place buzo bezo botana ko yina nezo uta wana utia mabezo kotana mususu ba yini yo kaka po tant su bokutana na scène obeti batu ba sepe na yo lekaye ya nga fidenga carrière ye azela omone biloko wana tu ekoti makasi na théâtre wana bindeza ya kotia tembete po tozo mona ngo utia mabe koti même ko fina pe batu nga kutana na producteur muso ebisinga ali na tindaki di solo mobo okoma scénario et puis on jouer na film ngo film na poto na monioté na tourner bo babio au voyageur aux arrasote parce que ali na tuna nan parce que parcours no beti oui et côté et dérangé et ça lui peut passer parce que on dit qu'il y a les amis du théâtre et pas major remettre au coma. Je ne pense pas que ça une année 2 ans. Vous avez plus des années et belé na carte et belé si vous avez peut-être participer belé pas participer na ba film na yo na maram na yo pour bien monsieur pour benda au bazaki ko zala na yo aussi comme quoi pour ça peut manger pas ko proposer pe kamyo bité nous kambo té to ke non bo peut za pe pour ça peut décision mais parmi le basta basé belé bien les amis théâtre je pense pas na éviter ceux qui les a oh yo sala biso to yebite wana na yebite ba bota la biso siko lelo ba chaîne plus de chaînes 10 chaînes YouTube bilo na kati ya réseaux sociaux mais na yebite so na tala kanyo sote mais absence na yo iza makasi pe j'espère que na mono na na ba chaîne belé minene oza na kati ya internet pe ba chaîne ngo peut-être bana oyo bandeko yo obo assista oyo koma pe film ozo o idée ya ko benga ye a participer na film pe ozo pe idée comme on dit exemple to na belle vie parce que tangaki kombo na ye o proposa kutu major lo ba ki ali kana TV a contredire to ya lo ba zaki bon to major pe ali ka lo beza bon te yo e utsina mnoko na yo est-ce que depuis Bellard to na Bellard
ndeko na biso ya sœur na biso Belvi Kondi autre bara la patronne est-ce que depuis bandi histoire bandi scénario bandi makamna est-ce que déjà aux appel ya Belvi Kondi Nanoté. Là je réponds sans hésiter. Nanoté. Non non je vois un film ya Bellarti. Mais je sais que ce moment viendra. Et puis dans le principe même batolobi est belé au na na facilité tâche pas major basé belé na principe na nga vie na salisa ka mutu te pour que ya futanga na ko salisa yo na ozela li fute panzam parce que bande ko tout o nga na pesa pe ba chance to kuta na ka moko te na yina ye no na kangele kanda ye le lo azui makambo abeta nga kara non to kuta na ka to sola na sala ngote po mutu pa azongisela nga bola mwana makambo tozoba oyo etana ngo ekoka na mondo to sala ata muningo sala te biti ozana carrière te déjà ozana talenté to jeune ayo na nzana ba film o bazo sala te to patrie bateli ba kumilo na kati ya ba film o tozomona YouTube milonge mingi pe ya sika o tozomona yo ozana ba expérience mais bato pe boshona ba sena ba série wana ndi to mpesa exemple papa Alain to moni ba étoile ba uti ba ngola kutu ba ye bazo jouer ba vena zone tsaka la pe to mona ba sila ba se belé ba tiubo ba nani bo sala belé pas major Serge Pasteur Patron mais yo te évite ya mabe moto sala oyo lelo ba to ko nyonga pona yo parce que ba film belé yo komi peut-être yango lelo mabe o sala et comme ozongela yo peut-être muta considéré yo te parce que je pense pas papa Serge Jazaga pena moi le loba pas passer pas major je pense pas mais clique na bino ya bato major basé belé o va participer surtout pas belé parce que ça moto to benga icône na ba niveau ya ba chaîne YouTube o ya fongola ki ba actrice o ezu moi en plaire tu éviter aux gens et l'eau moko erreur moko sala pa ndeko na yo to likamoko beaucoup peut-être choquant bango parce que mais pour bazali na kati ya monde oyo na éviter aux gens et l'eau peut-être au final parce que ceux qui vous t'ont pour ah yeah nyoko biso fa yeah sala mwe yango le loba makambo ezozongela yo question est ce qui singa mais et aux ala bien batu nyoso rotanga wana jour oyamba bango tuna bango poni bobenga alite ko baloba mutu ko loba mabena été mutu ko loba mabena été mututu abombara mabena été mais fona loba kaka na les amis du théâtre so ali batanga batoyo bazaka mutema malamu soki mibale naza na kati so ba otanga moko ta msonga na tikala ko rendre mutu tâche difficile même mutu oyo nanu na joie na yete aye ko senga jouer ngana osola na major donc ndeko wana yaki ana kosa pas jouer le quoi to ebije na yete to meki nanu moi ba place moi muke so apesi makam ngana bana ko sanga na bundela bato ebele eza mutu moko te le loro le kalo ba que no ali anda ko kasenga et pas major mais nazo yeba ke les amis moi ba blague pe banda ko leka pour bon net major ye mo wa mutu akanda mais moi non c'est moi ba blague moi trona que nous un exemple moko Zuma Tumba ayaka a joué dans le film major major a blessé il faut se la bien aller mutu boya ngana bige major a sali blague wala mutu nazaki te Zuma ya omonanga yonde nini via zo bagalo ngana jouer zo boya na tuni Zuma na ko boya mutu a jouer pas major pour quel intérêt est-ce que mbongo nanga ba okata ba pied mutu wana ponga zali na caché na ngezaki yebana déjà na ko boya o jouer pourquoi pour tout ça la bien zela ce que moninga na major to telemi yaka loba na ngali kambo et ça on pende wana Zuma moninga na major aye ali ndeni via zo bana jouer o zo boya na bi tout na yeyo mukoni abaki na chao na casting ngana boya via beta mama na kara vous comprenez de ramba comme sou et ça man ndenga blague bato bazongo ndenga solo na un exemple mususu mama Léa ayana actrice na imo ya groupe et pas major ba pesi pe rôle azo jouer ba asala solo ni major asene blague abi comme mamule ayebsenga pona yo webi ana raison fiana kota malili mbala moko alongwa groupe ale abenga le yo tonga ngai pas major option to yebi major to yebi que vie et moi sala na ba blague moni au fait pas bon tourner les comme sous botam sur réponse au PC et botuna ali le fait que bageno botuna ali et batum soupe ba mona ngope ma benet que no ali mutu afina ba biso
mais la plupart ya bato bakombo otangi bango tu bajoueur motu bafina aza te donc ngai natika ozala problème na motu te na moto ata moko te ozosante mpe équipabilité ya likambo moko te ata mokie moni bandeko otangi wana nayebi so so oyambi bango tuna bango likambo otuninga oyo mponi bobenga ali te so moto apesi réponse mo boye omoni yango eke bien te benganga siko nga na ye tofandi aprouve nga makambo ya oloba contre nga donc pour te dire ke ndeko so bato bazobenga te bon oui des fois et dérangeant naza artiste ndeko nanga toliaka na boulot oyo naa na cope mosusu te autant bazobenga te esala pasi mais naza genre bato te oyo bakenda komitika bango moko obengi moto ndeni etianga na filme neti belvie tosolaka na telefone même na whatsapp mais mokomo te naloba ne obenganga te na bafilme nazelaka eloko nyonso ya na temps nango chaque chose a son temps ya na temps moko nzambe abongisi ke nonga na kojouer pa belvie même belvie avant ya les amis esengaki temps ya nzambe ko oyo nzambe abongiselaki ekoka nde ayaki nga mpe nde nafandi boye bachaine wana tozotanga bakobengaka nga un jour naka nanga presse na vie te na nviaka mpe te baleki babimi ebele tobetela bango maboko oyo mpe baka na souci na nga mpe bazali mais ntango mosusu bamoyen eza na ote obimisanga na mpesa exemple ya Géry Matondo aza moko ya bano baleka na groupe na nga à partir de Turquie, Géry a bengenga vivé nazo regretter ba film na otala nazo mona ote même ya batuno au bourgeois na bango na les amis nazo baté problème ni mais ngasi ko mona na on a sombi makambongo ba film na ngatu otala ce que Géry a lancé ba film ana tala yango et on comprendre que Moutou négligé, c'est un guerrier. En fait, je ne me vante pas, mais au nom de la vérité, on doit quand même se dire certaines choses. Dans mon théâtre, je suis parmi les combattants. Dans le bien, avec plusieurs capacités. Il y a jouer accent différent, il y a comment film. Ceux qui n'ont joué Ali, na Ali na komi ko jouer je simba soute na ke na papa je na jouer accent ya bayaka. So na ke kune simbite na ke na baluba. So ba accent na nyoso na mone simbite na yetikali na scénario na okomananga. Donc na mutu moko bazela teke na sila lelo. Voilà, merci. Ça allait bien, j'espère que le message est commis et capté surtout dans les artistes et comédiens parce que vous avez un talent là, vous avez un salam mutu mabete, vous avez un mutu chrétienté, belle vie ici là, la chaîne bini belé belé, la SB, vous avez la mimi kabi, la chaîne est dans le belé, oh vraiment, oh yo, et bata ba joua quand vous avez un acteur na biso, ali o aza penza na posa za na scène, aza penza na posa azala peut-être ba stressé cause la tête, ba problème cause la tête. Mais Zambazali, j'espère que nous bien mouving gouverner ko koma isa bien j'espère que vous avez pour ça que ba yo kayo est-ce que ceux qui m'ont permis à faire chaîne naie aux awana pour ya ko aider pe aux alana permanent ceux qui balukio en tout cas muto kanganga zete en tout cas naza mobimba naza muto azana pour ça na koma film na chaîne naie nazali oza pour ça pe na film mais ya chaîne na kota na jouer nazali en tout cas muto kanga na te naza vraiment numéro de téléphone tout cause numéro de téléphone pourquoi pas ndeko nanga numéro de pesa moi makambo te numéro nanga ezali d'abord nazo pesa numéro oyo pour une émission non peut-être langage nanga par rapport à makamso na lobby mutu muso robeta nango libaku ko loko sala nga pe remarque peut-être peut pour soutenir groupe nanga j'ai aussi un groupe les gars awa peut-être pour nous soutenir groupe to pour na likambo songolo pakala to pour na mambo etali boulot na biso numéro yango yo plus 243 89 60 68 633 plus 243 89 60 68 633 au côté camion la biso oui on a évité message numéro pesa na ndeko ya moi si Belvi Kandi parce qu'il y a des commentaires où bima ana kati et le ticket nga to ibosangani na zone en soso koko banina nga moto na remarqué na bato bazara mpaza biso ba remarqué que absence na yo mingi et pas ya Belvi c'était la caméra oui ça on a seka on même pourquoi seka parce que Belvi c'est ma sœur de bonanga ya kala nebiso abenga nga kaka ya ali seri moko tokoma otumolana abenga nga kofi nga na tumbele ayo pe sindi comme ça abenga te fa lo kofi alo sindi voilà to inenga donc toza la famille de Bolanga Belleville na souhaito ka bonne chance na chaîne non des autres des pièces parmi ba chaîne ya wa makasi ozo pesa pe makambu na pesi mbote place aux ali ngande bona ali nazakaka nazo en fait non j'étais là ba fleur et pas na yo continue musana o malamu ngai
makamutu natikaka epa nzambe mokolo ezali oyo nzambe akotouche yo obenganga na joue na kojoue mokolo nzambe akotouche yo oloba nakotisa filme na chaîne na yo nakotisa na nga mais en dehors ya makambo mosala oyo oza leki na nga oyo ya no moto aloba na yo nalela fort surtout mpona bacapacité oza nango oza moko ya baactrice oyo bamarkanga makasi na ejoueli na bango bato misu bayebaka Bellevue kaka na kolela maintenant nayebi ke Bellevue asalaka nyonso tant tosalaka pièce ya honorable deuxième regard Bellevue obimisaka casquette mosusu ya mwana moko shege et pauvre papa chef aloba na eloko wana aloba na beno okamwisinga nayeba ona biloko kolela meta eloko bimisi to bacapacité wana nde esala vraiment ke nongana baona biloko kolela meta eloko bimisi to bacapacité wana nde esala vraiment ke nongana na attirer attention nanga mingi pana koza bacapacité belé naloba mabe te po ndenge ozobenga nga te na banda ko ignorer bacapacité non nga naza na logique tu travailles très bien chaîne na pe ezo marcher bien absence nanga na chaîne échanger nango le côté présence nanga pe na ebite soki ko changer nini mais mukolo nzamba ko linga a toucher yo ke obenga nga na koya nanga sans problème voilà on a ko loba na. Voilà, j'espère que famille libota tout et moni aussi que les abakouk aussi moi là maman tout la douce tout vraiment artiste à vraiment j'espère que les capambate les akati émission na biso balandango partout parce que artiste tout vendre lango presque fan tout il y a artiste et comédien j'espère que retomber kozala pe appel les kokota et belé penza parce que toyebi savoir faire na biso pe toyebi eloko salaka courage lelo bato yo baza ba mama na bango bavandaka ba mama na bango balinga ba mama na bango message ni repesa na mama na yo peut-être ata arotala yo te peut-être oyo ki seta na matoyi okoyebise nini oloba kitoko mo pour mama bota yo une seule phrase maman je t'aime c'est tout. Papa va kufa azore bisayo nini mingi alakisanga mingi le pardon même mutu asali yo mabe ozongisele mabe te tika nzambe moko ajija bato e na garde eloko ati lelo parce que ya bato ebele mpe basalanga mabe moko te natika kotelemisa naloba boye je pardonne facilement et c'est de cette façon là que nzambe mpe azoprotege nga mosi bamaladi mosu ezoyelanga mpe na ozala épargne c'est peut-être mpona koyeba kopardonne bato. Ah oui. Et là, on peut-être sur Zokola, au pensa au sale, pour la botte, on a nos salités, malgré l'absence de papa, non. Et belé, non, la salité. Il y a un aura passé, n'engue maman a zomonate. Je jure. Si on a zongana likamwana, na yoga passé makasi. Parce que les lots n'a ressemblé la maman, le pango, na tongindako, n'a ressemblé mutuka. Oui, maman va na ndako wana, amata mutuka na. Mais au monde en côté ils aura passé et belé au salé là ils allaient nous avons passé à makoki na mekara déjà un pas c'est on a talé maman musa les a sauté moya tambo les a té sombara moi et loro moko boito za clair na sombara moto 1100 moto na na chaka on a disposition kaka ya équipé kaka makambu ya maman dommage moto sali 2 mois ba yi bien. Donc, nous avons ma canisse. Peut-être na bandé na moto, le bengaïza mutuka, le bengaïza la lupango. Donc, on a kana na sa na maman, na on a sali yango te. Na ko sala yango, mais na opesi yango na passi pour mon yango te. Mais na sala yango quand même. Aussi longtemps que nous avons un souffle de vie, nous avons un espoir que na ko sala le pour na maman. Et on a semblé la nzambe. Azo maman sikote funa sale na makambo na kana azo maman sikote to ezoyanga kana mutu na mama botamu na ba hôpitaux boda est-ce que aussi pe ba médecin ba maman za capacité pe ya ko revoir so ko mona lisusu misne ko mona ga lisusu toka total la ga nzambe to ba ndenge ya ba hôpitaux pe ba lobi aza na capacité tout ça demande peut-être des moyens ça dépend peut-être faut ba eloko moko ezala pour te éviter ça fait déjà combien de temps maman na été oui, c'est depuis le temps en 2022. 2022, ça fait maintenant 9 ans. 9 ans. Calcule bien 9 ans je crois. 9 ans. Au maman Zomo a été. Alors on a hôpital Tokendaki.
tosomba bakisi nyonso oyo bandaki kosenga tozela makambo ndenge na ndenge mais eza likambo moko boye oyo nazokoka koloba ngo te parce que médecin oyo suka tokendaki asolola na nga na ndeko na nga mwasi message wana topesa yango mama te napesa yango mpe bandeko na biso mosusu te etikalaka epa na nga na ye et j'ai du mal ya koloba ngo boye parce que na mpe na bandeko mosusu libanda mboka baluka batuna nga makambo ebele mais ça fait très mal na koloba ngo te sito. Courage. Voilà, Zakati, j'espère que va toi au la biso. Kati a toujours na suspense nango. Oh voilà, ça lui passe na baza libanda ba kokite vraiment aussi que na batunaye baza ki na bango et ça lui penza passe penza ya koloba mais courage Ali. Courage. Voilà, courage. Ça va, merci. Bato bazala ba maman mais ba makambo ezebele. Tozawana so boza pe na posa ba artiste o boza si ba demande na bino posite te ko komela numéro na ngeza afficher na page nanga o no baleka na kati te to ba kati na bango ça va vérité wana ezaka ke ye moko na ndeko na ye eza censé te ya koyeba parce que fungwa so ba porte ebele 9 ans c'est trop mingi Tobengae azonga la scène parce que aya ashungi batebele pas major penza apesi ba opportunité pourquoi pas na YouTube to la musa suba artiste na biso putain non tika j'attends merci tout le monde a coché vers la fin mission na biso la caméra na biso libisa biso eza na artiste nini oyo ashoka Ali malgré bosana o limbisa mais choc nini oyo ezara na yo na mingi na vie artistique artiste nini ashoka yo bon en fait nga nalinga penza kobimisa kombo mutu moko boye te na télé parce que nauta oloba no que non je pardonne facilement, quelle que soit la gravité à l'ikambo, moi je pardonne. Alors quelqu'un que tu as déjà pardonné, c'est que pardon, il a son effet, il a son impact. Je préfère garder silence parce que j'ai déjà pardonné. Inutile de citer encore le nom de la personne qui m'a blessé. Merci, c'est ça. Et l'on a vu où est choqué quand c'est l'eau, au vent de résistant, c'est l'eau. Malade à maman. Merci Anayo, merci. Message nous opé ça non abatu tout balingayo. Pe passage non na émission na biso kati au monde. Ouais, na loba on est bandelia ouais que non na CPLI pour la première fois na la plateau na yo. En tout cas émission nayo na chaîne nayo eta la maka trop même période on a bela kana tant Rosine Mucho Pera ibisanga que non les cas pas les ketchu ba te belé ba Rolanda ba oye ba kozobela les cas kuna bon moi je pensais peut-être que non ozwaki pe moi occasion Rolanda peut-être au tinda ba tout ça na kanisa kandengo na ok donc na CPLI ko les cas awalelo
mpona bandeko misusu oyo bazolandanga nasepeli mingi bokontinue kolandanga artiste na bino yeyo mosala nazongela déjà kozongela malobaka boye ta mosusu bokomona yango mwa mpasi mais quelques films oyo nasali mpe bokomona ye bokocomprendre ke talent eza kaka bohésite te nazala mpe mindondo te bohésite te soki film place ya kojoue eza benganga na kojoue soki film esengi nakoma en tout cas naza nakoma nanga sans polémique, sans rancune, nalingi batu nyonso mingi. Nga même muto alobaka linga nga te, nga lingake car moi j'aime tout le monde. J'aime tout le monde donc au fait je me comporte différemment na batu belé. Non, je suis compliqué mais facile à trouver. Pour me trouver, comprendre nga kaka nini na lingaka to vanda très bien. En tout cas bandeko tu na pesimote, bozala bien. Et ça passage dans la liboso na plateau oyo mais passage à liboso pété ça na chaîne abisso parce que déjà les canaux chaîne oui na chaîne on a précisé mais na plateau oyo je crois mbala simape masole ozala to beta kaka parce que to le bele mingi vi nanga nini peut-être mbala simé zape na si j'aime surtout le bel voilà merci na yo ali combien d'enfants mariés moko célibataire ya non na balite na tourner te na zala il s'appelle la fille à poto trop parce que vous avez vimba sexy non en fait vimba ouais masanoga de ça là parce qu'en dehors il y a en dehors il y a théâtre on a aussi essayé de pratiquer quelques arts martiaux comme la lutte la boxe on a essayé mais le quoi tout ça penda mingi to va na théâtre ça le qui est mon sport totika mais moi hermo robeta moi li bendeza so na kati forme moi yo mona ekiti mais so na kati forme na moi donc yango tende ningisa ki batu na poto to mamba basi ya na sala na ngape ba désordre tende ngo tam sozo boule que nos période n'est pas major c'est que basi non tuna sango nanga ngalinga témoignage nanga batu ba pesela ngango ke ngamona loba okoloba nini pona Major Bisadidi mon vieux Major Bisadidi toza alias Ali na yoga ke ozozongela masolo vraiment nazananga soki pe esenganga nga soki pe esenganga te ngate parce que nga pe nakutaka batu bake nga na remplacer après Ali c'est mutu mususu aye nga na mwana nga ko mabete mais so moni que par rapport à l'expérience importance nanga eza utile et présence nanga plutôt eza utile na roya nanga wana vie tozara na bosobolo kuna tozara merci à Major Bisadidi na pesio mbote ya benganga leki nanga mko makambo merci na yo na ba conseil na yo na ba émission pe na sala unikisa Major Bisadidi la l'élevé merci à abonner tout ya Congo Liziba TV est-ce que vous en avez deux personnes pe oro dédicacé mwanda mwaza ba comme monsieur Okima ba mbote na pesi na ndoi nanga Henri Mampuya za na Allemagne pesi mbote na mama Béatrice Pocho mbote mso na pesi na Fifi Henriette Bipendo Mampuya Bijou Mampuya, Mathilde Mampuya, toute la famille Mampuya, au bazar, au bazar Libanda Mboka. Na pesi mbote na venanga El Greco Osango, le commandant de bord. Mbote Belé, Kotozali, Maman Lissi, Teresa Malamo Antonio, mwana mwasi moko alobaka kitoko. Boza tellement belé que na rotanga ba comme na binonyo sauté, même ba on atangi te boyeba ke atako mo bimi boyete na munoko, na motema bozali. Na ya bossa na maître Tyson Dikila. Na motema mère Bibi Chimbuka de Bel Air. Bozé belé, Charlie Mabiala, Tigre. Nazali, Major Zolozolo, Bisadidi, prêtre. Merci. Toujours, Nabino tout, tout aussi, il y a Moulex, Aigle Noir, Motema Belinda Kim, aussi qui n'a pas joueur et tout, il y a un monde entier. Oscar Marie, tout le millionnaire en kilote, Napesho Mbote, tout Bolinga, Isaac Chibangu, Yaba Isaac, bientôt là, tous à Sunakata. Afrique d'ici, Banatouya, Chobour, Cape Town, Bozalazalana, Tolingaka, Binotro, tous toujours ensemble, Tomunani, Balasima, Nasima, Kameza Kibongo, Jonathan, Dariope, Bokenko s'abonner dans Leke TV, tous à bientôt là, couple francophone sur notre chaîne et bye bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV.
Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.